Banza London TV avec des Bruno original. Je suis une personne, mais Nzambenda azunga loko instrument. J'ai des défauts, j'ai des qualités. Netoza Nzambe ne mutakotaka. De Banza London TV. Nakoya pa maman, nakoya na famille. Naza munguna na yote. Oza na problème na ngati. Ngana tala kayo, chose quoi MCO. O tala kangati na ma yoza mutateate tu sekaka. Au sexe biso mingi. Il faut la bien. Soki idée nous a bien au sang musala na yo. De Banza London TV. Ngana kufela yote ba pasteur ba kufela yote. Ba pasteur atangisa makila te. C'est Jésus-Christ na croix Golgotha mutatangisa makila. Pour te yobenga maman na Nzambe. De Banza London TV. Papa Pierrot, notre frère, une fois de plus, nous avons besoin Olimbisanga Luka, nous avons besoin de Kimia aux Arabiens. Nous avons besoin de bien à Moussala Nzambe. De Banza London TV. Nous avons fait qui, par rapport à la communication, nous avons besoin de Kimia Olimbisa. Ce qui n'a pas moni ba komi na bengi o PD. De Banza London TV. Soko fungoli porte. Otiki batuana po batuana bazoluka yo. Bazoluka sikani ba koyi koluka ba émission na makamna ba. De Banza London TV. Yo bali, SPD balaka. Oboti SPD bota. De Banza London TV. Congolais mabena enda za raso likambo bimi atika ate. Alinga kende ba analyse likambo moko actualité moko osali lango 10 analyses yo moko. En tout cas to sunga na bandeko. De Banza London TV avec des Bruno original. Bote na bino bandeko il y a ba chaîne na biso ba chaîne na biso toujours tala ma actualité zali toujours makambo toujours sala awa mbote na bino toujours solola toujours bitaka makambo ekweli biso lelo o ekweli ninga ekwela pe opelo bina mo boluka biso la prophète biso la prophète ndenge zalaka prophète pesaki o nzamba revelaki ye alakisaki mona miso bato alakisaki mona miso bato bino boyoki bosali na bandenge na bino bo partager et soit qui peine de coco kolo likamuna yo babenga kombo ya acteur Pierrot Basi yeye mtozo za na kati ya plate na ngawa na zanga mukote na zana Cynthia Mbongo bomoni déjà concert na ngai puis na droite na nga awa na moni déjà pesu na concert mususu azali petit terre direct ya prophète payé yo l'homme en question aza awa na kati na biso Cynthia na biso ko bakisani. Oui, je me présente, moi c'est Cynthia Mbombo, autrement dit le Kilimanjaro de la presse. Donc, Tobaki Kelikambo et Koueleli, Papa Nabiso. Donc, Toya Tosili Sango, Yango Moni Lelo, Toya Tosalamo et Loko Oyo, pour actualité, on est vraiment mabé. Et Kenda qui m'a bien de Tobaki, non, photo Luka prophète, to me campé ko solo la nae, a éclairci vraiment ma Kambongo. Après, ça biso vraie vection. Parce que, et Kenda, et l'Obama qui moi mingi, prophétie, et Zarana Bandenge Moutnom Tazan Dengene, a recevoir Likambo. Donc, merci beaucoup à vous. Continuez pour l'analyse, vous partagez émission, vous commentez et ça la bien. Moi, c'est la caprice de la presse. Nazali Wanakani, Amisa Kolikila, Bunda, Yango, toujours Bunda, prophète. Sans plus tarder, tu peux ça déjà, Moussali Nkolo, bonjour. Bonjour, maman Nangai. Bonjour, Nabana Nzambe. Bonjour, Congolais, Congolaises, Nyonso, communauté congolaise, vous allez Bana Mboka. Acteur, actrice, comédien, musicien, internaute nyonso qui met en Zambé et Zanabino. Ils ont le prophète Timothée Poueto, amiral, prophète amiral. Ngayo nazali bosuna bino. Na yebike botali ba vidéo boyoki ndenge kei na ye parce que naza mutakimia. Naza mutu moko to na panzaka to na salaka. Premièrement, na beti bino libaku, na blessé couple ya papa Pierrot, famille, belle famille, maman, madame Pierrot et Nabana. Na lingina le baboué, premièrement, pardon, parce que les choses où ils aillent à venir, to kebisaka prophétie kebisaka et ça mutatambola bien, aïe besika botia lokolo. Mais il l'obélinde et ça lui défaut. Tu l'obité, na l'obité à za PD.
comment on ceux qui n'avaient na mona qui ba komi na bité azabongo non na bengi papa Pierrot PDT to koma wana po ya mundi lo to yeli mais il faut qu'on a pas place wana zano pinza zano kimia to solo lango mais présentation prophète amiral Lukaki ye prophète amiral de Bolobe akimi azabu azawa yo to zana ye quelque part na droite na ngapi photo pisa concert mbote maman ça va tout va bien courage donc assister biso malgré kaboko et la famille biso que toi bande que ya mbote pourquoi font la question. Oui, voilà, car on est tout le baqueto qui pour na kosala musala to meka un peu ko la kisa bandeko balanda kabiso un peu de partout baloba ke ba o balanda kabiso na bandako bozaka bazobate. En tout cas makambo et c'est passé sur internet oyo, j'espère que bolanda kango malé bozape batu mabe et quoi et ya kana ba kanyonso. Bozabatu, j'espère que tu meka un peu ko comprendre na bino longo et lo konini et les kaki vraiment. Prophète le loto e ko lukayo na habité au qui kolobani pour la makambo ezo s'est passé na habité tant yozwa qui prophétie ozwa qui vision onzamba la ki sakio pourquoi pas batu bangi baeba pona nini te obenga ki Pierrot pour Pierrot aibani na Congo aibani partout dans le monde entier batu balanda kae souci batu ezaki pourquoi pas ozwa qui les kanisi wana ya ko benga ye bo solo là pourquoi oya ki non na réseaux sociaux. Oui maman journaliste na quitté na boma papa Pierrot to na zana problème non omoni soko telemi ozolba makambu ya molimo za ndenge non pour là na makambu na zana explication au pesate que sokini mais za de loko elobami ebeti libako donc kolukaye ou bien kolukaye te pour l'instant na offensé déjà par rapport à la communication. Donc, communication et qui m'a bé. Donc, communication qui m'a bé. Donc, on a besoin de kimia. Kimia, de quoi ça, acteur mnene mboka, nzamba lingie mingi. Nzamba lingie, yangwana makambu oyo azabongote. Ils ont makambo nzamba talisi na mikoleko ya assez réservé na bengi PDT na bengi PDT na bengi pe maman de bato ba lesbienneté je n'ai pas dit ça donc il y a des messages aux autres talisa makambo dia bazo bongisa moni aza acteur dia ba alinga pe libala te quand même papa Pierrot bali ba miso bala kate peto ebi que moi c'est déjà na zemi kala mingi te je madame déjà boti non bala kate ya bali aboti ba pede baza bato batambolaka on les a message spiritualité za bongote neti na kolo ba muta zandoki na za bongote balia kana ye donc je n'ai pas dit ça que papa Pierrot aza PD j'ai une vision prophétie comment na makambo o dia bazolinga na mikolezo ya et ça donc naza vraiment na makambo bela ko lobate na sengi pardon parce que tout ça besoin foyer bandeko ya madame Pierrot bo voilà famille Sili qui surtout ça ba famille à papa Pierrot bo limbisa ndeko na biso tolinga kaemi donc na bengi o PDT oza PDT donc faut qu'on comprenne vraiment na bengi o PDT eza communication de salinga défaut comment na ko communiquer prophétie donc na singio communication sali au défaut c'est qu'on a ndenge yo pesa ki prophétie na yo que pasteur prophète au pesi prophétie na yo interprétation des otambola kombo na pesa sali ezo sala yo pende na sali ou pas sali ezo dépendre na moto ezo dépendre na moto naza responsable de la communauté naza prophète ambulanté naza pe niti naza marié naza père de la famille naza visionnaire de la communauté naza ba famille ba couple donc réputation be ba lo bandenge mutu yemoko omemela yango moi je suis un enfant de Dieu baptisé na yamba comme Seigneur Sauveur naza na besoin te na tika bat na problème na mutu
surtout ça. Donc on a besoin de la paix, kimia. Papa Pierrot alimbisa biso, alimbisa ngai. Na kombo ya Yesu Yesu akufela ye. Tous on a besoin kimia. Aux PDT. Ils ont message, ils ont vision. L'autre a ndoto msu balandio que odini na libulu me olamuka boza na libulu te. L'autre a ndoto bakati yo me olamuka boye. Bakati yo te, ils ont vision. Ils ont monisi le mais ils ont bongote. Ndoto wana ndenge yo lobi ils ont bongote ndoto yo zwaki ezalaki so to comprendre yo bien ezalaki na ba jour à venir. Ezala ba jour à venir. Ezali lelo te ke o ya zali mais ezaki amike bisa na kutambola na yeto. Oui, azan de comment étoile ya makasi. Nzamba tesa ki batu bakoluka nde baluka ina ndenga mabe. Ba position mabe. Ba changer, ba dévier. Donc il y a moi. Et bon na kana profession na prophète o ka ke lobaki ke to mona pe ke akobela akozwa maladie moko boye ya makasi. Parce que malade ngo pe ezape kaka na avenir to non to za pour ça bela te. Non abela pona ni. To nka to éclairci ba na nzambe ba to ba. Te to lobiki akeba soki pok tuane funga meli ekobenda ni malade. E obenda malade. Omoni to lobite ke abela nga bita kobela non. Omoni ni nazabwe. Soki nake na esika moko potopoto ezana akoma na potopoto mais so nakete potopoto ezongande donc akeba na bato na ye na bato baza pembe na ye parce qu'il y a une étoile makasi ti makambo esalami boye eza pa la saza na étoile makasi aza mwana nzambe nzambe aza makambo abungisi pona ye akeba na entourage na ye na bato ya ba gens Satan monde toza na ba gens nzambe na ba gens Satan Satan a peuplé partie na nzambe pas besoin partie ils a toujours peuplé tout ça na besoin tout dépeupler partie a dire so bato na bako mona makambo na bako ya pa na ye alinga ya moté donc pardon ning vraiment ko lobezate na poso za la bien olia olata osam san ni osalaka na kiso ba zo benga papa lulu comme peut papa comme moi zo benga yebo ba to sepela na papa lulu aza mignon aza ba kombo belé donc nasengi pardon ko pasteur na ko ekomi na église na yo bandimi na bana na yo kambaka ba peso ba remarque le monte zale na kala remarque na yo kaka bato ba bika papa communiquer nini mabe communiquer donc tout le monde et la famille, ma petite sœur elle est là. Monique Azo c'est ingénieur na ba TV oui. Na mota on a moni on suna. Salut ma bien. Salut bien. Tango batu bazo lo baki église panzani. Monique prophète amiral azali. Oh prophète Akimi. Akimi azali kichata tenga ko tinaze tourner comme na yozawa. Batu nde bazo lo baki église panzani azarane loku. Babi yo pour sali bongo pozo luka bezo ye bana tellement bat bayebi yo te baye bayo na nga na sala kaka TV local na radio local na biso na TV radio makambo ko na habité ko ndenge. Prophète, est-ce que depuis makambo e bandi ozo appel à menace, est-ce que batmo bazo benga yo bazo menacer yo un peu de partout de ba message bato ozo appel à bongo ba saluer le mot pareil na yamba suba appel te nazo yamba ba téléphone te na tiki mpona donc nazo yamba te j'ai prié que nzamba pesa papa Pierrot kimia kimia ozolu kila papa Pierrot est-ce que yo ozui de temps ya kubenga ye pour bosolo la mudu nazoluka moyen na ebité bato ba ko interpréter mal azandeko azama kilana mai ko ngaza motema ya bana nzambe aza motema papi waza motema na koluka moyen nyonso akena famille na ebité so ba boma ngai non babo monté parce que Bible lobby même la Bible lobby pardon eza eloko moko libéraka to nakoya si votre yo lancé appel papa Pierrot to biki akolanda émission nakoya pa maman nakoya na famille naza munguna na yo te oza na problème na ngati nga natalaka yo chose quoi yo MC yo o talaka ngati na ma yo za mutateate tu sekaka au sexe biso mingi il faut la bien soki idée nous a bien au sang musala na yo bien donc pardon toko zota mingi te pompe ozana émotion na yo mais moi liloba pona bana nzambe
bana nzambe o bazali ba o musu ba beti me pe mabaku par rapport à ba prophète prophétie na yo bazokisa mi mitema na bango ngana osambela lisusu te ba shaka boye sala olobana nini pona ba bien aimé moninga ni nazawe na kufela yo te mutakufela eza Yesu naza mutu lokola yo okotika kosambela te pona ngai voilà donc nakufela yo te natangisa makila pona yo te très bien na sala te loko moko te na vie na yo ni linzaka ni suki pe mozala nango wana nana ya te kutu te na fulu ata kofula je suis une personne mais nzambe nda azunga loko instrument j'ai des défauts j'ai des qualités nde tozawe nzambe ne mutakotaka nzambe na yebi kote na ngai epa na ye otika kosambela mpona nini kotia baprophète te baprophète baza na problème te eza ndenge na offensé par rapport à communication donc tika na église na osambela nga nakufela yo te bapaster bakufela yo te bapaster atangisa makila te c'est Jésus Christ na croix Golgotha mutu atangisa makila po te yobengama mwana na nzambe donc sambela longola makambo ya faux prophète wana liboso na yo mona Yesu na croix oyo azobenga yo bien aimé azobenga yo mpate na ye azobenga yo ya ye donc Christ est venu pour na yo kotika kosambela te parce que Yesu alingi yo mingi okay. Voilà on a boti kolanda prophète nayebi ke toza batu toza mai na makila na nzoto en tout cas Mr. P Pierrot Ndombasi oza acteur munene ya mboka oyo osepelisaka biso vraiment prophète a s'excuser nayebi koza mutu olanda mission oyo kolanda batu te toyebi ke likambo oyo bato vraiment basalela ngo banaliste surtout biso bachroniqueuse tolingaka na biso makambo boye po tosala babesi tosala bakana bachaîne na biso en tout cas limbisa désolé à reconnaître mabe na ye aza mutu limbisa toyebi koza mutu oyoka na ope en tout cas kanga matoi sala o motema no ekotinda mais toyebi ke motema no ekotinda na bolamu toye to se sacrifier parce que eza likambo ekoi na communauté na biso ekoi babi le linge sale se lave en famille total kana ba communauté misusu bazana ba problème na bango basisa yango bango moko pourquoi pas biso peto za ba biloko aboye likambo pe ekoi biso moko tozu ba solution na ba problème na biso oleto kenda pona nini donc en tout cas désolé papa limbisa na kombo nzambe oyo sambelaka ngai tonke ndeko na yo tosala même musala yo en théâtre nga naza na chronique na sengi pardon pe lisusu pona makambo prophète alobaki merci beaucoup en tout cas ya Pierrot na biso ya Pierrot vraiment au moni na moi oyo totamboli pona yo vraiment nde toyeboye toye pas prophète pour alimbolela biso bien oyo ya lobaki nayebi ke oyoka mimesanda akosika na nde osekaka wana vraiment fozwa pardon kolanda les on dit te bana nyonso bazosalela basentiment na bango bazoluka bamakambo na bango ya bango moko yo fotala motema nota foyer na yo mpo yo oluko réagir elo omona sa kanda osalela sentiment oke oyebi te nini oyo obebisi na avenir donc pardon mpenza wana tosengi yo no pardon prophète ape mandamu maman la star ça va hein? Star a stressé jamais oh soldat aïe ça va moi le ballon on a biso comme invité déjà comme invité ce qu'on a bien on a pas na biso moi liloba na famille bureau na public na batu nyonso bazali vraiment merci beaucoup na usosola na Pierrot aza mwana nzambe ayambinga bien na téléphone tosoli na ye limbisa vraiment limbisa ba comédien bolimbisa bolukila biso place na motema toza bana nzambe natuka bolimbisa biso na kolobaka yango wana problème ya kapipa mutu nyonso lelo koi na ngamu na ele ko na ngama mutu mususu na ebi pete nga sono ko sala nini donc il baluka pardon merci beaucoup Pierrot yo qui prophète ou qui ko s'adresser vraiment na Pierrot Ndombasi message clé na yo. OK. Papa Pierrot notre frère une fois de plus nous avons besoin olimbisa ngaluka nous avons besoin kimia ozala bien ngape nazala bien nasala musala nzambe ndenge na misala kosala sope oza na kimia te ngape na oza na kimia te donc mama pe azwa kimia
bolimbisa Satana akolonga yo te. Satana aza na place akosala na vie na yo te. Donc na offensaki par rapport à la communication na ngai toza na besoin kimia olimbisa soki na bi na moni bakomi na bengi yo pede te na biki na moni bakomeli ngai donc na soko de la nuit biki na moni bakomeli ngai soko lobi na mikolo ezoya donc soko fungoli porte otiki bato wana po bato wana bazoluka yo bazoluka esika nini bakoki koluka baémission na makambo na bango babebisa vi na yo yo bali ese peda balaka oboti ese peda botaka. Ce n'est pas ça. Deux ans moins nzambe nzambe besoin na kimia omesana kosekande ngosekande pe biso pe tozana besoin kimia tosala pe musala ya nzambe ne tomesana kosala. Donc eloko ya mutuya eza pardon au limbisa. Ba fidèle ba kinois. Oui, surtout ba fanatique na yo. Bato balingaka yo. Bato nyonso mesana na papa Pierrot bandeko nyonso na sengi bino pardon nde bakino balobaka botia na se tomesana koloba bongo tolobaka boye po ezala beso babitia na se seke kimia esani ekota toza na besoin kimia topesa bamonguna place te bato mosusu bazoluka bakomisa ngo lisolo na bango soki ka yo olimbisi bazwi base tokata likambo esila ese kombo yesu ekotangama te na Congo ke toketanga kombo na biso no. Moi je suis un simple instrument totia na se to efface yango to supprimer yango vie ezonga normal. Merci. Voilà, merci. On a beaucoup de bon prophète, comme vraiment dans souka ya analyse na biso ya actualité na biso ya lelo. J'espère que tu es fin na makambo oyo. Tu as besoin biso nyo surtout effacer. Congolais ma bien nda za la raso likambo bimi atika ate. Alinga kende ba analyse likambo moko actualité moko osali lango 10 analyses yo moko. En tout cas to sunga na bandeko to tika likambo oyo et c'est sili eza mai déjà esopani moi to zongi sango susu ezate. Bébé excusez, so mutu bengi oke osala na analyse pona makambo nde to kundia mo. Non, nga dans la clôturer déjà. Prophète peut osala li susu émission Papa Pierrot to clôturer makambo le to solo lina a solo lina na shira ba solo li déjà ana besoin pardon to sali yango non pour to satisfaire batu mais to sali yango pour to boma moto to kitsape Papa Pierrot motema parce que aza moto oui et puis na minute de to lo baboye ba tebele ba ça déjà ba analyse ta bazo continuer bazo appuyer Papa Pierrot a sala mabe balingi kaka na ba commentaire ya humiliation wana ndé motema ezovimba en tout cas totika Congo le peuple congolais totika to boma moto eza likambo ese sopanaki esili to tia fin to luka ba actualité mususu oyo kokotela biso mbongo oyo te parce que oyo eleze mitema batu ezokisi Papa Pierrot azana famille Papa Prophète pe azana famille donc totika en tout cas merci j'espère que bozaki belé bokozwa ba émission oyo na ba page na bino na ba chaîne na bino nyonso en tout cas to sala ngo plateau ouvert pour na mutu nyonso pour to tambwisa message hein besoin message au étamboussama pour écomati na mato ya Pierrot Ndombasi. J'espère que Borosala jamais de sitôt continuer musala kandi tout ça là. Vraiment, parce que ça merci na bino, on t'a à moi une place beaucoup de vraiment place pour ça. Vraiment. C'est la famille. Merci beaucoup na bino nyosa ba. Voilà. Il y a ba chaîne na biso boyebi ke to savoir ya raboyi. Toza besoin ba commentaire na bino, toza besoin ba critique na bino, ba commentaire na bino et ça la biso bien. Et aussi la biso fier que tozala ki on a to leka to bundi po na bino. Merci beaucoup na bino nyosa o bo 8 ans yo ka biso et puis merci na bino nyosa o bo partager émission oyo. Et puis bo bakisi libonné na bino moko na kati ba abonné na
biso wana lingala na lingala bakanja voilà donc ndenge bobakisi bongo esalaka bien nasepelaki vraiment ko présenter bino émission avec ma consoeur aza wana moi ok, merci beaucoup. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. En tout cas, Pasteur Asseni, pardon, on a continué la pardon de Copa de Mabama, pardon, Bolivie, ça vraiment Moussali Anzambi avec les capacités, vraiment, on l'a tapé à nous. Merci beaucoup. À la prochaine, bye. Ce qui nous a zongi quand dans le baron, on est à slogan, Tokutani prochainement. Bye. Bye bye.